la chaîne qui vous édifie. Pour le bas qui bien, il y a eu deux messages que j'avais donnés par rapport à la nation. Alors, et aussi qu'on les cas 5 jours après, Nazala qui toujours na prière au Tozanango bande comme Baebi. Pendant que nazo prié, na moni ben de sa makasi na ville Chassa, na moni batubazo kima, excusez-moi, na moni batubazo kima, bazo tumba ba pine, ezaki anguima moko ya makasi, ben de sang. Batu bazo kima, bazo kota, bazo bima, batpine, bazo tumba, bazo kanga batu. Donc, na monaki eloko moko ya bongo. Donc, ezalaki anguima makasi. Boka na biso, dans des sangs, na moni batu bazo kima, bazo. Donc, ça dit, on dirait, na kati ya son joie, na vision wana, ba infiltré ba kote la biso. Na monaki teni moko o ezalaki le contraire na teni ya mboka na biso. Mais teni musupe ezalaki ya ba congolais, ya ba soda afar de ses mains, baza otake entre eux. Alors tant na moni yango na 8 ans osambela na lamuki, na 8 ans osambela encore, na yeba kotika su mboka na maboko na nzambe. Vraiment excusez, tozana mboka nous n'avons pas 2 ou 3 nations, mais nous avons une seule nation que Dieu nous a donné, le Congo. Pourquoi tu as compris ça, mon message? Le message que nous donnons, ce n'est pas pour faire peur aux gens qui nous suivent de partout. Il y a beaucoup de gens qui nous... commentaire qui nous écrit en disant papa ma message nabinoka kobangi ça mais non c'est pas ça makabi belobi c'est lui qui a eu un songe oyazui ndoto a rencontré ndoto à l'autre pas une vision a rencontré c'est ce que la Bible dit les pays nous appartiennent tous alors moka oyo ezamboka oyo Nzambe apesi biso. Bible zakoloba, il a donné la terre aux fils des hommes. Mabele oyo ya Congo, Nzambe apesi bana ya Congo. Alors moi, tant que l'œil de l'Éternel, la bouche autorisée de Dieu, et lorsque je lis cet message, tozuita au sambela, tozuita au bondel, et Dieu va me parler, to sambela makasi pona mboka. Pourquoi na lobi to sambela makasi pona mboka c'est tu base ya message ça dit na moni bitumbe komiti na kati ya capitale donc ezalaki de banda da makasi ben de samba bazo kota bazo bima mais il y a la promesse o ezali kolo ya mboko Congo na mboko ya ide kipavita de Kimbangu Aidi Nabala il y a beaucoup ba Jacques Vernon il y en a beaucoup les hommes que Dieu a suscité dans notre nation. Mais le problème avec nous, les Congolais, nous devons prier. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Vraiment, Nzambe a pambola bandero nyonstu de partout au Bozali, bao balandaka chaîne Nabiso et HP Media. Bana Nzambe ya de partout Boza, ba Shalom Nabino. Vraiment, ça dépend na air, bonjour ou bonsoir. Nzamba Pambola Bino, Yabino, prophète Michel Témoin. Vraiment, Nalobaka Boye, Toyaka Awa Pambate, nous venons ici lorsqu'il y a un message de la part du Seigneur, lorsqu'il y a l'ainsi de l'Éternel, parce qu'un prophète, Nathan Boyakala, Basakoli, sacrificateur de Bande Koufan dans la peuple. Mais les prophètes restaient dans des montagnes pour avoir des messages. Pour na koya ko communiquer na pepe nanzam vraiment Nathan soyo na yaki na pesa ki message pe na Yesu kozonga par rapport ya ba makambo yo kolo asolo bela biso ya ngomoni to yaka na yeli susu pour na ko éclaircir pepe nanzam le message de Dieu est pour na kozonga sa batonanzela message nzambe est pour na relaxanzela ko éclairer biso to yeba comment to ko tambola Job Azoloba, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais on y prend point garde. Alors, Nzambe alobelaka biso na balolenge ebele mais biso to tiraka attention te. Mais na mbona banda na kobondela nanu Dieu bien-aimé na pamboli moment oyo bande konyoso ba olanda biso tika molimo santo na yo azalo centre to telema nyonso eza Nzambe te na kombo na Yesu molimo santo na yo azala po ay véhiculer message oyo na kombo na Yesu Christ nous appelle le Saint-Esprit pour qu'il puisse se distribuer ou accompagner ce message amplifier ce message au nom de Jésus amen.
bandeko bolanda ngai bien bato mingi baokanisa message prophète azopesa par rapport nde toza na bangwima nde aye mpe azwi message. Ce n'est pas ça. Toza na prière bao balandaki nga na baémission précédente tolobaki bien, il y a eu des messages que j'avais donnés par rapport à la nation. Alors, et outi koleka 5 jours après, nazalaki toujours na prière au toza nango bandeko musu baebi. Pendant que nazo prier, na moni ben de sa makasi na ville Kinshasa, na moni bato bazo kima excusez-moi. Na moni bato bazo kima, bazo tumba ba pine ezaki anguima moko ya makasi ben de sang bato bazo kima, bazo kota bazo bima, bato pine bazo tumba, bazo kanga batu. Donc na monaki eloko moko ya bongo. Donc ezalaki anguima makasi. Boka na biso dans des sangs na moni bato bazo kima bazo. Donc ça dit on dirait la kati ya son joie na vision wana ba infiltrer ba côté la biso na monaki teni moko o ezalaki le contraire na teni ya boka na biso. Mais teni musupe ezalaki ya ba congolais ya ba soda faire des semaines baza attaquer entre eux. Alors tant na moni yango na 8 ans ensemble là na la muki na 8 ans ensemble encore na eba kotika sumboka na maboko na nzambe. Vraiment excusez toza na mboka toza na mboka mibalete, nous avons pas 2 ou 3 nations mais nous avons une seule nation que Dieu nous a donné, le Congo. Pourquoi tu as compris ça va message? Le message que nous donnons, ce n'est pas pour faire peur aux gens qui nous suivent de partout. Il y a beaucoup de gens qui nous batobele basa ba commentaire qui nous écrit en disant papa ba message na binoka kobangi ça mais non c'est pas ça. Makabibe lobi c'est lui qui a eu un songe oyazui ndoto a rencontré ndoto à l'autre. Oh pas une vision a rencontré, c'est ce que la Bible dit. Les pays nous appartiennent tous. Alors moka oyo ezamboka oyo Nzambe apesi biso. Bible zakoloba, il a donné la terre aux fils des hommes. Mabele oyo ya Congo, Nzambe apesi bana ya Congo. Alors moi, tant que l'œil de l'Éternel, la bouche autorisée de Dieu, et lorsque j'ai eu cet message, tozuita au sambela, tozuita au bondian, et Dieu va me parler, to sambela makasi pona mboka. Pourquoi na lobi to sambela makasi pona mboka, c'est tu base un message. Ça dit na moni bitumbe komiti na kati ya capitale. Donc ezalaki de banda da makasi ben de samba bazo kota bazo bima. Mais il y a la promesse o ezali kolo ya mboko Congo. Na mboko ya ide kipavita de Kimbangu Aïdi Nabala, il y a beaucoup ba Jacques Vernon, il y en a beaucoup. Les hommes que Dieu a suscité dans notre nation. Mais le problème avec nous, les Congolais, nous devons prier. Alors, prier, c'est très bien parce que sans la spiritualité, la vraie spiritualité, parce que nous sommes dans un pays laïque où ils ont régi plusieurs religions. Mais non, c'est bon bien, mais nous devons chercher la vraie spiritualité pour notre décalage, pour notre émergence, pour notre développement. Yambo Cannabis. Sans la vraie spiritualité, le Congo restera toujours comme ça. Si cannabis sabandeko, noto na moni et salinga somo makila, bazo kima, bazo kufa, basoda entre eux, bazo beta massas. Dieu me dit, nous devons prier pour la nation. C'est très important. Mais, boyeba, nazolo babandeko, en tout cas, l'andanga na bokebi. Pourquoi? Tant na moni message, oh, na sambeli, na 8 ans, na makambo kola lobelinga na ko discerner bande kubola nanga no bien na likambo moka oyo j'ai suivi quelqu'un qui m'a dit que n'attendez livre moko quelconque comment ba blanc comment mindele comment les occidentaux comment tout ce monde là les occidentaux ba Nations Unies tous ces batouana nyos to benga mo ba détracteur ou comment bazwa plan ya kofanda ndenge ni ya ko déstabiliser Congo bazwa ta ya ko étudier comment ba ko déstabiliser mboko Congo. C'est vrai to kumisa Nzambe ombona Yesu elekikisi kombo nangu ya nyonso kombo na Yesu elekikisi soki Yesu te na Congo oyo obite combien nous sommes na ba pays frontaliers tozana 9 pays oyo entouré le Congo. Mais on peut remarquer tous ces pays frontaliers là, Bazana et Sengonabisoto. Ils ne nous aiment pas.
Nyostouana, les Occidentaux, tout ce monde-là. Si ils ont eu le temps, il y a qu'on se comploter, il y a qu'on fendre ensemble, il y a qu'on louka et l'autre, il y a qu'on sala comment qu'on déstabiliser le Congo. Il y a que sur le plan spirituel aussi, ces gens ont eu le temps, il y a qu'on déstabiliser Mokaoul. Pourquoi Nabi sur le plan spirituel, on peut remarquer les Congolais, toi, ne l'eau moko. Les Congolais, tous ces locaux, mais les Longola unité. Balongola bolingo entre Congolais et Congolais. Congolais ko fongo la frontière Rwanda côté bomi pe bandeko na bibi. Yango moni na prière na ngana zo sambela nzambe. Tangu na moni loko vers capitale, bitumba jamais kolonga. Kuna place za ikota na capitale. Et j'ai dit à Dieu pourquoi tout ce sang? Pourquoi ben de sang? Pourquoi la tozo kima bitumba? Mais na moka oyo ya une promesse de la part du Seigneur. Bitumbe kota na côté, na capitalité, peut s'arrêter. C'est le temps de Dieu pour cette nation. Mais lorsqu'on nzamba memi na ososoli sangai, to bon de la makasi nzamba sisité atia bolingo kat na biso. Congolais et Congolais, il y a pas l'amour. Même bino batuba libando ko remarqué. Au moins, Sokosana Batumusuba Nigérien, comme souvent au sol bien. Mais entre Congolais, à jalousie, à Lobaki, à Zongaki, à Salaki, au moins, on appelle Moutazo, Pim, la Mouninga Moussala, quand on est Congolais. On est des prophètes que Dieu a suscités dans notre pays. Vision na monaki par rapport à Yamboka et Sepeli Singate. Yamoni na leki, Tozwata au Sambela, mais to cultiver pe bolingo entre Congolais et Congolais. Quand il n'y a pas l'amour, ce pays ne va pas progresser. Ce qui côté. Je suis apolitique, mais je parle comme étant un patriote. Je parle comme étant un prophète que Dieu a suscité dans Mboko au Congo. Un prophète, c'est celui, c'est un guide spirituel. Un prophète, il est là pour orienter le peuple de Dieu. Kozongi sa peuple n'a vrai sens. Mission Obaïli Basalaki, c'est ça un prophète. Bien-aimé, voilà le message que le prophète Michel a eu par rapport à la nation. Partout où vous êtes, groupe intercession, maman songolo, partout où vous allez, prenez le temps de prier. Nzambe maintenant assisté bolingo kat na biso. Parce que oyo bazo trahi moka oyo, ezaka ba fils du pays. Oyo bazo détruire le Congo, ezaka kabana moka. Alors Dieu nzamba meminga ko comprendre qu'il y a un problème entre Congolais et Congolais. Problème d'amour. Nous devons cultiver l'amour entre nous. Ceux qui te tiennent bolingo, Congo et Kotomba. Ceux qui te tiennent bolingo, ennemi au kotate. Ceux qui te tiennent bolingo, moko yokoke. Parce que tout le monde a mis sur la biso libanda. Bible lobi, aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. La parole de Dieu commence d'abord, aide-toi et le ciel t'aidera. Tobanana komisunga. Total la communauté internationale. Total la nanité, mais total la nzamba. Total la oni nzamba te kat na biso. To travailler sur ango. Mais loko nzamba e bisinga. Kende ko bisaba Congolais de partout. To cultiver amour. Moi, j'ai expliqué ce que je vis sur la capitale de Kinshasa. Dieu me dit, il y a un esprit de sacrifice. Oh, parce que il y eu les infiltrés. Mais moi, je suis en train de parler ce que je vis. Donc, on a interpellé. Maintenant, tout Dieu me dit, tu cultiver Bolingo, Congolais et Congolais. Ça a été le message que j'avais eu par rapport à la nation. Et puis, Ami Balé, Naingina Lobaboy, Bande Konangon, Naikekenyon son Zambatombola Mutumoko. Et dans chaque famille, il y a un représentant. Nalibota Nyon Suezana Mouton a représenté la famille. Même que ça soit dans le physique et dans le monde spirituel. Alors je ne sais pas dans votre famille, Nana représente Rabino, na sorcellerie, na wap pito na wap. Toutes ces choses-là, ça compte. Et là, on a il y a des sortes de maladies. Il y a la maladie physique, il y a aussi la maladie spirituelle.
Bande ko belé au moni même toloba a pa na biso na Kinshasa na Congo plutôt malaria. Malaria soko zanango eke au traitant au bienté yeba ke lobby et ozonga lisusu. Bato belé ba olandanga ils ont des problèmes tellement spirituels. Assemblée trop aluki ba sala nzambe belé. Kutu nongo za ozo ba décision. Obina sambela kanga moko. Tikana ibisayo, chaque homme de Dieu a sa particularité. Moto nzambe nyonso a na particularité na ye o nzamba pesi. Batumin ba quand Satan to pierre ba témoignage à lokuta to lo ba rapport to attirer attention batu. Non, c'est pas ça. Je ne peux jamais passer côté que si kana za na mabonde li ko yango lobelo ko eza bongote. Toza na prier il y a 40 jours tozo bonde la tozo matangomba tozo kita. C'est ça. Voilà. Mais je ne sais pas de quel problème oso souffrir. Il y a beaucoup de sortes. Il y a deux sortes de maladies. Il y a la maladie physique, il y a aussi la maladie spirituelle. Nalobi malade nyoso na nzoto o tozana ngobo soko traitant bien te lobi ozonga. Ya ngo comprendre quand même loko zozonga. Soki omoni na famille moko, deux personnes déjà bakuta na likambu moko, cela veut dire eza na réclamation, eza na même mise moko, o eza ko boto la mapamboli, o eza ko boto la stabilité. Ndeko mo zolandanga a ozoye bate mibali nyonso bazoya bazokende batia problème ya instabilité obike eyana batu musu babala de ana butu eyana batu musu si babala yango ata mibali ya moi baye omona mukolobotie date ya mariage elo mo komeli mukolobo sala ki ma présentation sala ma papa kufi mukolobo sala bo Samuel mo tata moi si salibu. Là ce sont des signes de réclamation que ta vie est réclamée quelque part. Lobby, ça fait 2 jours de comment tu as Irlande. Na priya qui pona mobali na ye. Basagi na mobali subitement mobali akenda tikena bana. Na sambeli pona nde to continuer ma bondeli à 3 jours. To bondeli nzambe mobali wana bengi pazongi nanda. Yo mto ana problème parce que tant musu mobali atika yo. Tant musu mobali atika ona bana. L'homme de Dieu est devant toi. Je ne sais pas ton problème. Et ana batu musu babandaka makambu bien mais basuki sakate. Et là on a sepelé na Job. Job a lobi boy. Mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Maman soto telemisi nzambe na likambu na yo te. Ba mesana kana pasité. Ne ozana olala kate. Soko matina met okeno kako. Ezaka formalité. Suite ya ba problème ozana ngo. C'est vrai, au Tambolio Bengi Zongi A. Mais chaque homme, il y a beaucoup de témoignages. Maman moko bengi ngabi papa. A qui a problème, il y a bourdonnement à matoy. À chaque fois, là, na chaque fois, journal comme à télé na matoy. Na 8 ans, to koti prière na yé na bonne linzam. Penzamba big simon na moi soir. Bien aimé, jusqu'à présent, nzamba zo big sa. Batubele ba témoigner nzambe. Je ne sais pas quel est ton problème. Ko dégager ni les autres bon na vie na yo. Et l'on connaît Zolia Bomo Inayo. Ni ne meli héritage, te meli, ils ont mis la salaire. Il y a des gens qui travaillent, mais ils ne se retrouvent pas. Ils me disent, papa, na osala, tala, zonga no katinayo, osali combien de ans na poto? Peut-être osali 20 ans, peut-être osali 25 ans. Tu te dis que na za moi na poto ya tongo, mais je te dis na 25 ans osali yeb sangani osali. Et là, nous sommes à Kinshasa. Et là, on a souvenir aux anango na vie na yo pour comprendre que vie nous a pour avancer. Les lots au côté de Anda Kalibala, mais si le moi na zate. Voilà ce qui se passe au Banda Kalikambu bien mosuka na moté. Jusqu'à présent, vie ola la ka toujours solo tandoto, ma camarade akala, maman nabino, olo kaka bandoto za na Kinshasa. Bandoto ne za la ka bato akala. Bandoto ne za la ka kozotanga na classe moko songolo. Bien aimé, ça ce sont des signes qui prouvent que ta vie est réclamée quelque part. Na ekolobe la réclamation te mena ekobi sa mutu moko azwa tant qu'on réfléchit. Bible bibo, balobi oyo azwa tant qu'on réfléchit pour na likambuté. À trouver la solution. Prenez le temps de réfléchir par rapport à ta vie. Zota ya ko réfléchir par rapport ya bomo inayo. Tala fongola motema na yo. Fongola motema na yo nizonga kati na yo. Balobi enfant prodigue étant rentré à lui-même. Nazolbe la maman moko papa moko la nanga. Basala la vie semblate. On sala sembla na makambo ele kana vie na yo. Oya ya kei, oya ya kei.
O sala semblant na makama misala o ezole kana vina yo. Ozi musala o umela kana musala te foba longola. Ozo akaba contrat ya court terme. Yo problème o umela kana fiançailles te. O umela kate jamais bosana mobali 2 ans ou 1 année et à la rater. Maman, muto aki kotika muto azate. Mais problème est ça, Bible au jour du malheur réfléchis. Na surtout na yon de cause, on réfléchit par rapport à vina. Balobi, celui qui n'avance pas, il fait que reculer. Est-ce que tu t'avances ou bien oses reculer? L'homme de Dieu est devant toi. Et chaque homme de Dieu a sa part. Maman, mon corps, tu es ngangai. Ben, mettez ma témoignage. Ba boto la et moi. Baswa et moi, na tuna foyer, ceux qui vont foyer social, si comment au bengango. Baswa moi, na boto la et moi. Et ça, na moi, événement, moi, ça, na qui batte quoi, qui c'est ma boto la et moi. Ton côté ma prière na maman na to bondeli nzambe na esi maman sala bobo zo foto moi na to prier na maman na bi ba botola ke moi na foyer je ne sais pas si on bobenga ngoni ba botola ke moi mais to sambeli na esi zo foto moi na simba to bondeli et Dieu l'a délivré bazongi selie moi c'est possible maman na ebité peut-être mobala bima kenda sans raison. N'ayez ce qui se passe dans ta vie, l'homme de Dieu est devant toi. Regardez ta vie, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans passés. Est-ce que ta vie évolue ou bien vie ne sont à cima? Bien aimé, tous en a d'éviter. Nous avons qu'une seule vie. Ba betaka ba problème karaté. Ba mesana kana pas cité. Et ala ba tumsu ba lona maman mo chobenga ngai. Ba lona eloko moko na nzoto na ye. Na yebite na nzoto no ba lona ni. Et l'autre on dit batia malade comment moi oh malade moi oh esili moi non donc vine comment na moi accompagnation il y a pas problème maman ba bomba alikamute c'est vrai tam solo banakuta kiao na bengaki nazongaki chaque homme de Dieu a sa particularité nde nazolo ba to na pérete to bonde la nzambe kombo na Yesu elekikisi kombo na nguya nyonso kombo na Yesu elekikisi na yebi komeli ba kisi bele pona malade wana na yebi komeli melabo zongsa ba docteur ba tout jusqu'à présent Yesu obik sabat Bible lobi le temps de miracle n'est pas encore passé je ne sais pas et là on est tout ça. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Oh là la pongité. Depuis que vous avez 9 ans ou 8 ans, on va la haute. On me tourne la question. Mais l'on connaît ça qu'on empêche à balangate. Maman, il y a des problèmes spirituels. Oh, ce qu'on traite en côté au continu. L'homme de Dieu, il y a beaucoup de témoignages. Maman, la babote la témoigne. Babote la qui met au sambeli naye, au sali cérémonie, nzamba sali ngolo bazou cérémonie. Et ça possible, l'on connaît que dans la vie, Bible dans Jean chapitre 8, verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Maman, chaque chose a son temps. Esther, baebisie, ceux qui ont kanisake otikala, yeba ke makambo pour apporter payo. Ceux qui ont décidé ma bomabiso, yo pour aucun. Maman, tant que vous avez makambo kara, ou ezole kana famille na bino. Ozolo batie bango bana Kishasa. Batu bazo kufa chaque année na famille na yo. Maladi ka moko wana songola kufaki nekona kufi. Ozolo batie bango le monde spirituel neko et souffrant un problème à distance. Peut-être aux autres lobité bango bana Kishasa maman ceux qui va atteindre bako frère ceux qui va atteindre bako atteindre yo. Et loko nini ba maladie héréditaire ndekona kufi nango ozo beta kara c'est le temps ya hotelema. Vraiment l'homme de Dieu azala qui parle pour biso il y a beaucoup de témoignages oyo bato bazota to nzambe nzamba osala mama minene na ministère oyo na moni ndeko moi quand na pour ma constipation abenginga bi papa abenginga na Nigeria moi j'ai pas compris abi papa abenginga na Nigeria na sambeli constipation donc asala ninité na prier pour naye na sambeli pona ye pe nzambe asali e faveur abiki lobo na nzambe. Il y a beaucoup de témoignages. Ata mobala kenda benga prophète. Atoza la malformation mon nzoto benga prophète. Yo po sawa mibale liboso na oye bate na osala nini. Oye bate shwani na osala. Oye bate na osimba to na osimba. C'est ça le problème. Tu as besoin de directives. Oye ba benga l'homme de Dieu. Yo po mtoli ko voyager. Obi na kama batumi ba voyager ka.
sans même ayoka directive. Azo voyager sans même atuna nzambe nzela na okende. Ya moni boya voyage okuta na ba problème. Mosala nzambe azawana azana retraite tozo bondela. Habité promozanango. Il y a beaucoup de témoignages au bando ko bazo témoigner ba musu ba longola ba musala de comment benga na Suisse abi papa ba longolinga musala l'homme de Dieu n'a prié penza bazong sele musala et loko nyonso kenda c'est possible nza bazong sela yo Yesu kombo na Yesu leki kisi eleki nyonso na ebite loko zo leki la yo. Je une bénédiction pour vous. L'homme de Dieu est là, peu n'importe problème na yo, tout ça la carte à prière. Basala nzambe ba keseli, muso yebiseli kambo azion likolo. Muso yebisaye abandi non. Chaque homme de Dieu a sa particularité. Azana ngolu o nzamba pesi. Na yebi problème na yo te mais ngolu o nzamba pesi nga peut-être cause à bénéficiable na yo. Na insisté te na obligé au pété mais ce qu'on a convaincu par le Saint-Esprit benga prophète Michel to sambela na yo nenge ba ndeko ba témoigner pour na ba vie na bango yo pe o témoigner na oloba na yo peut-être aussi numéro na ngoza ko hésiter non prends cet numéro appelle-moi et tu verras Dieu ce qu'il va faire avec toi. Vraiment pour achever l'émission to bon de la pona mboka message na pese za te poto na moko makile otangate to perdre pété na moko mabego yate nzambe alikolo arobatela mboka o père otiakimia mais to lemba prière te to cultiver bolingo. Vraiment numéro prophète est affiché au bas de vos écrans dans le but plus 243 89 66 91 613 plus 243 89 66 91 613. Mon numéro sont là et ça affiché au bas de vos écrans. Donc, plus de 143, 89, 66, 91, 613. Donc, appelle-moi, numéro prophète, et Kangamarate. Nazana deux numéros, Tezara Moko. Mouta bisote, ko numéro de Moussou Sango, Tezara Rate. So, Bening en tout cas, to Soumabison la prière. So, Koza convaincu que, Oyazolo, Baliboso, Nangaza, Moussa, Nzambe, n'hésitez pas, appelle-moi. Kolo, Pambola, Bandegono, Sobalanda, Biso, Pambola, maman Karine, maman Karine Mangasa, ici Kazali, Pambola, Pambola bandeko nyonso, Pambola sœur Karine, na place aza, nzambe Pambola na bana na ye, na kombo na Yesu Christo. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.